Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bolandi bolamu topesi bino mbote bipai binso bokolanda biso na mikili miso tolobi bolandi bolamu bosengaki tokutana na abe Noel Ndungu tozongeli ye mokolo mwalelo liboke tokolobela maetali exorcisme bosengaki yango tokokabola na ye mesela be topesi yo mbote pe boyei bolamu na mwana mama télévision mbote ndeko Roland mbote pe bandeko balandi boni santé ya nzoto na ya molimo po nzoto etambolaka nzela mona molimo te effectivement oui pour d'ailleurs rôle ya recollection de la retraite ezalaka wana pour que na nzoto na molimo etambola malamu lokwa mosakoli apôtre Jean alobaka biso yango na 3e épître de Jean verset 2 alobaka ndeko bolingo nalimaka mayo maso batambola malamu oza nzoto kolongonu lokwa molimo no ezali malamu donc nzoto malamu molimo pe malamu wana tosepeli esengo wana deja tokoti na kati ya ndungana ya manaka maye tolingi toyebana mwa bokuse nano exorcisme ntango tokoyoka yango nde nini te nalingi to bo malamu tobanda na ebandela nzambe amilakisaki na Abraham nsima na bamoïse bapatriarche te bondeko nyonso ya kala bongo bato eza na bondeko bwa sika biso tokomona te biso bato toza kobundela banguya le puissance occulte du mal bongo banangonga bato akolukaka nzela ya kolonga mabe wana tant toloba mabe eza lokwa omoni like yawa so quand tu vois un œuf ça veut dire que soso to ndeko oyo abwaki liki wana azali so mpe na mokili omoni mabe mazali elingi koloba te oyo akobotaka mabe ntoma mabe azali ebandeli fo ezala wana bato bande bacomprendre alors sikoyo exorcisme ezali nini ezali etumbu eklise ekobundaka na banguya nini ya mabe mpo ekomami na 1 Jean chapitre 3 verset 8b mwana wa nzambe ayaka na sa mokili awa mpo ya kosukisa nguya nyonso ya zabolo ekomami bongo le Fils de Dieu est paru dans notre monde pour mettre fin à toutes les œuvres du diable. Ce qui est un rapport au Seigneur de Samabe, alors il y a une ecclésia. Ezali Kobunda, l'ecclésia peut ajouter Moussala, Mouboute par Jésus-Christ, Moussala Maso pour aussi ça, ma bé pour Kobunda, Moueno Samabe. Exorcisme, Ezali, Moussala Wana. Moussala Maso pour te ecclésia. Nasima Jésus-Christ, ecclésia, Ezali Kosa Moussala, ya kolonga mabe exorcisme ça exorcisme yango ko wana nani nde akoki kosala mosala mona soki pe baponami baza po nini baponi bango mosala la lutte contre le Satan et contre le mal sous toutes ses formes et ça mosala ecclésia mobimba OK et ça mosala ecclésia mobimba kasi pona kotia molongo na kati ya makambo exorcisme à liboso eza episcopo episcopo aza na katikati ya diocèse ya yende moto azali exorciste ya dans le tata Fridolin le quoi biso wa tata Fridolin na ba episcopo banei ba bango bonso banei bango de bakolo musala wana mais sika pote eza na mulongo to kesenisa to kesenisa ka exorcisme ndenge ibale moto benga exorcisme solennel o wana moto akoki kosala ngo bobele
oyo épiscopo apesi ndingisa wana lokwa babino boy na babezindo boza mwa voilà toi banei awa sango Hubert Katawa ya Curia Isika ya paroisse Sainte-Anne sango Ntamilila Simon Zindo ya paroisse Saint-Pierre sango Jean-Pierre kuna na Kankokolo Umonier colonel na Pengai wana pona choisir Kinshasa pona bikela choisir Bukavu azarape moko camarade na ngai père Miigo René il passe à Iso pour prendre Bukavu pour Congo on a yebi na alors sika ba wana biso ba ne wana to zuni ndingi c'est pas épiscope pour ça ils ayi ai biso te tokoki na kombo ya ye pe na kombo ecclesia au sein musa lokola exorciste alors wana za so exorcisme solennel mais si quoi so exorcisme le sambo exorcisme privé nganza me sa ko sala yango pe ba Christ ba baza éclairé au monde bande ko baza renouveau baza bien formé bango pe ba ko sala yango voilà baza la monde ngisa wana net awa tate episcopo après ça il a exorcisme moko ndingisa a zo mo équipe d'accompagnement il a une formation pour ça équipe d'accompagnement toi une équipe d'accompagnement biso ba nei ni to kokuta na kati exorcisme ni sambo d'abord les alliés sacramental au monde tout le monde ko nsambo to sala ka ko benisa ndako alors a sikawa les alliés sacrament ça sacramento te les alliés sacramental ils ont ensemble na kati nsambo ngo mulongo ya sambo ngo yebani mulongo ya sambo ngo yebani po eza itumba ya oyo nganza ko sala contre donc otala par exemple molokola awa eza au beaucoup par exemple la France basala pour ya ko salisa banani awa moni le combat avancé de l'église na kati awa eza obeka exorcisme le lenge neti awa tozana exorcisme ya Saint Cyprien d'Antioche exorcisme ya pape Léon 13 exorcisme pour ceux dont la fécondité du mariage est entravée par les démons ou par le maléfice. Donc bato ko longa na kati libala ko botalite ba ke pa munga no se malamu mais sira baso tuna basabe examen no se malamu mais poni ba ko botate musu ko za bon naturellement ko botate po munga ga tester yango mais mususu mbeba ne ko buta biko biko la te tango biso toka nsa ba sangwa neti yo biko biko la penza ko biko la tete ezali ko sambela pona ko longola ko bengana elimo mbindo soko za avec certitude morale que mon Christ yo to ndeko oyo to esika boye pona exorcisme ko bosa te à part les personnes banyama pa ko za hanté par nyama to ba lieu au monde le pas mo bata ko vanda te ndako bata ko ko tango te ba ko yo ba kelele musala mobulu awana wa nganza exorcisme ko kende na kombo ecclesia akosambela po apesa ndingisa na elimo wana mbindo abima na nzoto ya moto to na ndeka BBC esika les lieux qui sont hantés pour que par l'exorcisme akia benisi mai mungwa asali kola ekosengele par rapport à discernement abeka shungulu azaoke bisabino moto moso azane na bokono na ye boye bino bokomi ko kotelemela onzo anda botama na bokono moko boye ezozangisa ye mayele makambo ebele tozalaka na ona centre pastoral Lindonge te oui tozali na mayele je crois que chaque exorciste azana bwania tosaka discernement te po soki kai yeyi eloko liboso so tosala nini musala ya kosala investigation koluka koyeba identité ya ye antécédent na ye so nande nzoto esabela maladie songolo maladie pakala na libota so maladie mutindo wana ezali pe na sima okotinde pa munganga azali ya tinda ka mususu ne lokwa mbale tata moko awuti pen aye pa na ngai yao no mwana na classe mwana toboka awuti classe depuis là mwana so ko sukolo bate mwana koboka kosaka ba signe ko koloba te ngana mama tomoni eza elimo mabe eza problème spirituel na tinda bango na bite na yebi neuropsychiatre moko awa mais na tinda bango na centre awa na Saint Raphaël wana centre moko za wana mikuwa mais eza na neurologue moko ya wana la bokende kuna autre papa sambela bonga bite toko tsa mwana na kiloko boto to sa discernement to sa discernement na tindi bango ba ki kuna ba yebisi na tuni papa yebi na makamba mwana ba ndengeni o akene ki école ngamo na zu mwana na memiye na makolo na ngai na bani ko tuna ye yo uti o bandi bo ndengeni ay mwana yuko bisanka akene na école
na école bazomelaki na baninga na ye molakisi na ye azomeli na baninga na bazomeli ye alors yango école salisi ko mwana lokola nini na insécurité kobanga je crois yango ntango bakende pas psychologue batango babenga binanga sango merci nga na kasa isa ka prononce nga bien alors il faut pas tout ramener à spirituel moi bato asani na makambo wana tete ki makambo azoto alors toi la suivant la discernement je suppose na grâce ili mo centre toi suivant la discernement pour na koyeba te likambo yo eza pena likambo eza ili mabe alors il faut to bundisa église bundisa ngo yezo alongola ngo to eza likambo bokono pe ko bosa te ata pour bokono bokono bosu ko ko uta pena bilimo mbindo c'est vrai mais oui mais papa autant la Bible ce qu'on a dans Matthieu, dans Marc chapitre 9, dans verset 17 et verset 29, Ezarani, moi, mon bal, moi, botamina, il y a surdité et comme c'est muet. Alors, maintenant, au moment dans verset 25, il y a même chapitre Marc 9. Ezarani, je vais gagner les mois en bindo, des mois comme il y a moi, comme le bac est beaucoup si lié. Na Luc chapitre 8 dans verset 26 et verset 40 et avec des morot bilimo ba demo ebele ba côté lié ba pesi liboma tant yezo bengani bilimo wana maye les ongelié donc nakati pe mokiliboye ezali ko kapela nda yezo ko wala nda yezo nakati pe mokiliboye to ba ka ebele ya bande ko ebele obite bokono boye osambeli yaye osambeli munga apesa ki si généralement sur les cas où il y a des maladies changeantes où il y a que sur le plan biomédical il y a une expression à yangote 3 quarts et demi de ces maladies là sont des maladies purement liées au travail. C'est possible. Sango Noël yom tu beaucoup tanakana batu bakandengo na eskabo milimo mabezali kende osambela moto asaka mosamona azaka pe andengeni akoki kozala moto alolengeni okobimisa milimo na lopango mwasi moko azozwa libota te me balandeli munganga ndenge olobi ok me ekomi likambo ya kobota ekomi babi munganga abi likambo te koye makambo ya kobimisa milimo bokutanaka na makambo wana ezalaka pete te eza pete te eloko ya liboso eza nini kosala confiance na Yesu Kristo po musala wana eza musala ya biso te na mutu koloba yango eza musala ya sango zindo te eza musala ya sango katawa te eza musala ya sango Jean-Pierre te moi encore musala ya ngana on demande yo mona ngiri ya bona nandi moka ka bala boko boy alors musala eza musala ya nani ya ecclesia ok merci poigne te kasi po monique na sala nga mutu mutau na koza na prétention te nani mais na kotiaka eloko moko boyambi pe confiance nani na Yesu Kristo eza musala na ye Yesu moko alobaki na atikala ecclesia na ye nguya wana na Matthieu 16 bana verset 7 na 19 alobaki na Pierre tant Pierre alobi na ye yo oza Kristo mwana nzamba bomoyi Yesu abi na ye Simon mwana Yona banda lelo komo ekomi Pierre libanga likola libango na kotonga ecclesia ya ngai pe apesi pouvoir bi na ye ata nguya ya liwa même le pouvoir de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle oyo kangana se na likolo ko kanga oyo kangana se donc nguya na boso Yesu apesa na Pierre na sima ko pesa na collège apostolique nyonso ok ozo komono wana babino tokene soko tai na Luc 10 le bon atindi bango banda verset 17 na verset 19 ayepesi bango nguya bakende non seulement sangila sangulamu mais ba big sa bakoni ba big na bilumbi ya mbino donc pe alobi tamba zongi abina za komona satande aza ko kita lokwa mukalali yango na pesi nguya ya kotambola ko nyoka ya nkoto donc pour la sur toutes les forces donc banguya no soit puissance du mal ecclesia bana ecclesia ba jui musala ya koniata yango pote bokonzi bo Yesu bosanini bokema na kati ya mokili donc eza musala te na loba eza musala na ngai tete eza musala mo ecclesia confiant na katikati ya grâce que Yesu azali na boyambi bonembo boyina zana bwango na moi mayele ke toujours na kelasi poto kotanga na koki kosala musala mona mais eza musala na ngai te eza musala ya Yesu Kristo musala ya ecclesia ngai akoki ko utiliser nga pour un temps pour que la console musala mona mais mbala nyonso to bendeke alors quelles sont les conditions requises pour ça musala mona au delà botaou tantôt tout
première question tuna nga ezani sango Noël est-ce que ça nous autres kolongo molimo no pesa malamu na émission na banana kotangela yo passage à Bible na émission que Jean Lobara 3e épître Jean verset 2 Jean Lobaka ndo wa bolingo na makamno non c'est tamura malamu oza nous autres kolongo no lo molimo no ezali malamu molimo pino pesa la malamu bon yo soki na kati posa mwana kisasa OK so batangi sango katawa to sango zindo likali soit liboso sans flatterie hein likali soit liboso kozala nini basa bato nini ya losambo peu importe opto rozala pour toi biso bato batao mais na kati ya botao na biso baza ba charismatique merci oyo ata batangi pe yo te bonyo ni non non mais parce que nous formons un seul et même collège hein attention na tangi komo alors ce qui est là liboso munoso a identifier biso na ngo ezani ni te ya oyo toni pour biso toni comme ça biso mon côté hein bande ko ba doit proposer par épiscope moi peut-être plus sur atali albino o ne asali Moussa moi j'ai 30 ans de sacerdoce Moussa donc ça yango Sangozi doit 30 ans de sacerdoce 114 28 ans bientôt 29 ans de sacerdoce donc na kati a duré ba bande ba ko ba que non nde to mone bango izana bango baza même batalo sambo odra botauna bango ba batalo sambo ya mibale sango okosa Moussa le azala yemo déjà équilibré donc à ça un jugement matin ecclésia pesa yé à cause na droiture jugement to ça moi jugement likambo bande ba romona que non azana na zapana na kati ya linima ya misato ayeba matin ya ma ecclésia azana bulingwa biblia ayeba pe matin ya ma ecclésia pour au-delà ya nyonso musala na pe ezali pour ko évangéliser bandeko Masudo Mabota. Alors, na nani, un prêtre même prudent. Un prêtre prudent. Tala moi ba koki quelques critères extérieurs oyo et routine depuis comme ça ba moto songolo. Pe moto alinga pe musala ngo hein. Po ko sengele ke pe ba moi sacrifice moi mingi non. Olinga pe musala mo ngo. Na banzi bino ba bokolanda mo la mama télévision ezala papi ndeko ya biso papi ezala papa Gilles papa Philippe babaki ndenge nini ozotikela sango Noël maloba te lelo vraiment napesi temps nazokata pe maloba te babina kataki yo maloba mingi sango ebi ke tondimaka bino te au moins quand mon Christ ka boye toi malade boye so toye pa na yo boyebi te nga za na réunion na épiscope boyebi te nga na boye mais tant to ke kana binzambi boye pa ya pasteur mbala moko atandi yo na etokwale babengani milimo mbala moko milimo ekei bon na koyi kozala na biso kosala un jugement de loyauté belé to bimaka na biso totiki yo tokei bon na ebite bon pour na ebi trata ba kei bazonga kaka bozonga na bino kaka c'est vrai na ebi na bosembo ata bokei bozonga kaka moni biso net biso bane ba na tangeli yo ta nazo tanga nazo toujours que tozana ba paroisse poto ba sango ndenge za curé à Saint-Joseph pe vice doyen merci renouveau sur Mukumbeza merci au moins tsika nana posa va na kati ya paroisse mais ce que puisque pour na posa na ngai pour na za omuni na so ya renouveau abi na ngai na lingi oya ko limbula yanga likambo ya caris likambo ya caris na beto li solo mutu moko un jour de mo abi singai na moni yo olingaka renouveau olingaka na kotanga kombo eza mpona polémique te olinga famille chrétienne te na bandi koseka nayebisi ndeko seka oyebi nga te d'abord yebi soki kombo communauté famille chrétienne tuna basala yango ngambo napesa yango yana Christ ego awa nayebisi ya liboso ya mibale je suis pas de nature comme sango j'enseigne le charisme nakoki jamais kodénier un seul charisme ibotami na ecclésia. Alors, la vie, c'est que vous respectez Ngaïté. Vous respectez Ngaïté. Le charisme est comme Bundanate. Vous avez vu, mais la vie, c'est et le Otangi, cette communauté qui est issue du renouveau. Donc, en réalité, nous avons des Zangaï. Au moins, nous avons des Zangaï qui puissent reconnaître ça. À part mes deux frères, il y a Nangaï, il y a Mathieu, il y a Camille. À part Bango. Donc je fais partie de la communauté parce que je suis le monde national du renouveau. Il y a en tant que membre d'expression à renouveau dans un monde.
buna ko yina ko poani na keto donc ezaka branche ya renouveau mais comment ok sugode surtout sur ta kata caris ozobona tant que plus ko ba bengana ya ko pesa iloko na caris na solo ina yenga bitala mo centre papa tala renouveau ndenge banda tala ndenge boti bana tala ba différentes expressions à renouveau sikawa mais tant pour na tant na nion sont en molongo il faut zo ngonga na fana na tanga oyo papa lobi na tanga ba statut ya ndenge papa lobi kariso ya kosala donc on ko le bango na ndenge boyete alors biso to tia horaire pour nani je vois oye pa na ngai so oye pa na ba biso na moto nyonso mardi na vendredi na bimakate so na bimi lo bate so da pesa mafuta ba kunda ko rapidement to episcope abengi ngai donc mardi vendredi na ça na paroisse na bien pour la kende wapi mercredi na sala kamusa nyonso à renouveau au niveau diocésain jeudi na sala kamusa à renouveau au niveau national donc na sala tangu to ko ça que alors bande ko sur ezani sango ekei sango zindo yamba mardi tangu ya mardi oye olia ba ya mardi o sango ayamba kene na yo lundi sango zindo azopema yo bimeli na katia nani non donc c'est pas que on n'a pas le temps, on a le temps. Na bato bazali discipliné. O to so encadrer, to so conduire bazali. Bande ko basango pe bazala baka on ça que ceux qui a montré que quand on quitte la routine na pas na biso. So baka mo baka mineur baka o ça que ordinaire bon, bande basango balit. Ba ko comme même donc alors le sambo si on en a question une prière mutabisio to sambelaka na kene pas sango na kene mbangu pa obilelo mingi ba baby pourtant bazo ke ba baby bazo ko zonga pa biso sango moko na vanda kina nani asambela ka wate amoni ba makamu na ndako ya mwa mobali moko asanga na mutu moko asambela ba football boy tout ça bazara limité ba quelque monde on dit moi pasteur il était honnête hein c'est pasteur parce que pasteur malhonnête va libérer ya ebisier moni eloko za nango mutako sayote Lucas Sango c'est vrai na ko mwanzamba quelque chose na ça on constate je jure par Dieu du ciel maman moi on ba yé na yé ao il se prie pas chez nous ce pasteur a été honnête ebisi bango moni ka oyo sango kaka ka boluka sango pour moi na ke musika boluka sango mais na sali yango wat so bien moi on a sacristain ah oui dit ça yo alors nous on doit le faire en respectant la norme ecclésiale. L'exorcisme doit obéir à un certain nombre de règles. Quand il y a 21 règles, on a un papier. Et tu as dit combien? Peut-être, Ezali. Oui, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Pour Mouta ça on a un rapport délivré. C'est clairement la délivrance à Mouta. C'est Jésus qui délivre. On a na komeme na catéchèse interdiction ni utarawa ponga poso pesanga ba prière moko bime oyo ko sala yango te mopienga feyobi oyo ko sambela yango te sambela o na pesi très bien na to sango peka ndengo servi oui mais c'est sango comment repekisa ngo na simba yango simba yango te parce que ozali dompté doté plutôt nani ya autorité presbytérale te ozali autorité bonganga nzambe te partout na bisaki o sala ngo te ezali osapo ne peut le faire qu'à sango comme ozali autorité ya bonganga nzambe te donc alors soki nde kwalinga bunga ke kota makambo ça que ebungisi wana ye mais ecclésia l'église a tout prévu pour te bana na ina tabazo mikaratano bazwa libondi bazwa consolation na biso banganga nzambe na bango tozolobela maetali exorcisme elongo na Monsieur Abbé Noël Ndungu nganga nzambe ya diocèse ya Kinshasa Monsieur Abbé ofungola pe ya motema oui. Bando banda kosambela bato bakale muso kende na ba hôpitaux kende na bandaku bamaka soki eza secret kobomba bamakamso okuta ozonga penza olali ozona ba chikote te ozongi penza olali moi par exemple soko beta lisolo ya kamoko pe boyela yoke oki mukongo kolol na yo bukani penza d'abord olali pe omona ba diabulu na buto ezata on a za kitambo OK na Saint François na basilique dans la Saint-François nazwa kika mwana mwasi moko boaza utaka na campus naza ufana kindele wana nazana na maturité spirituelle naza lelo na lelo te amenza mbeka nzambe
tant na bani kosambela na ye ayaka suri na ngai ayaka prière pour la Saint-François on tenait prière mardi la salle na intercession à Kouyi et durait tellement que ton sisi prière non sommeil durait toke ngabi non na kati pour avoir ko lemba na fait revenir na pleine connaissance à biloko puis na yambi sikoyo aye siko pour écoute asona makamba soya na ngai mona lo ba nyonso ezali te mais so na ebisi yo musu parmi bino bola la pe pongite c'est vrai na nzamba koyoka alors akei siko li kamulina zai ko sala ngona jeune moko boya biso un jeune scolastique abitenga li solo nyonso mabazai ko sala et tout ça le roi na exorcisé akiten azakita Kinshasa na tongo na bise non makamolo binanga je peux pas le faire comme ça frère ne peut pas carrer tout na yi na chevêché na kutana carrer tout na expliquer papa tala kamo na jour de tout ça c'est vrai abinanga bon yo muto ko sala avec grand frère nanga Antoine Antekadi qui était le vicaire judiciaire je crois 2-3 minutes après ayebi singai bon tu yo muto ko sala mais aya fami singai ameminga na chapelle ya archevêché afukami singa azui croix atili croix mutu asambela isili atremi singa a souffler ngai donc atenga pépin souffler basula abi kendo ko sala j'ai pris 47 jours dans la tête c'est vrai je te jure je ne dormais pas diable amukete donc quand il y a butu abo dès que okanyi misu oyoka neti mupepe ya glace omoni so ba fungoli chambre froide ne mupepe ya ka mali makasi wana oyo donc mupepe bon glacé koti bongo ayoki so ndako ne zone ngana na bado la mina ndako nzambe je te jure 47 jours petit Didier qui m'accompagnait c'est Didier Isongo évidemment ça c'était le cas mba mususu na Christ roi na za scarification te donc na nzolo côté na nzoto na la na zolota moi muchopia mukazo kota na sa porte boro banda ko na Christ roi za ba chambre likolo comme dans l'étage ba chambre likolo nga sur na la ki boyi donc na la pembeni te mais na la li boyi na moi na zolota ke moi muchop moi mukazo kota so akoti na kati ya komika so fuvla ko ndako akomi tala ebuki ya nyoka sikoyo to bane conversation ngana ye na tuni yo awa non je suis venu nyokolinga mingi maintenant je suis venu en découdre avec toi ngame ngana bisa yo na ngai yo nzela mususu ce sont de chemins de route parallèles kutana kate na bisa yo gauche ngai droite to ko kutana te yo ko saninya sur une discussion sur mbana so na zaki cinéaste so na l'âme d'un cinéaste mais ça en film dans le milieu de Belaka. Alors, sur la carte, il y a des soirs, il y a tombeau qui a dit Aningani Siko a fourni mon neti Amelanga. Je vois encore, sur la lobby, on a été. Na salle Tibon a crié dans le tout. On a crié Maria. Tant a crié Maria. Mario ya maman. Ya Yesu. Sur la crié Maria. Na mon était la télémi Sikoyo. Dans le jour où on a gauche. Na kangi na machouar assez lokola Samson voilà oya machouar likolo na tomboli likolo sur la zo sambe na samu tema que Jésus a panzaye a tout ça Yesu quoi zo se débattre azo bluka partout le mois balancer ngai azo ko rater on dirait batinga ba plomb na makolo leur mo na moni na yo ka somo nkele neti maboko moko ebimi boye za na manzaka angulu tinga yao kia na gagi Jésus ndako bibala fe Hugo ala mukiba petit dans la mukini ezaki komba penza ya kusala te ala mukaboye makini zo tanga na pyjama Foneze sou ya ndoto te na bomoto makila donc c'est plusieurs fois ces cas là et yaka où tu es attaqué et tout ça plusieurs fois OK au sambeli na butu do yo biso kuna biso na yo na kotika yo te tout ça ozotinda ngana kende wapi kuna place ngai sika ngai zalite ngai kaka na osambe après poza musala Yesu osambe mona Yesu moko
apesi boto non sango na wana retiré maloba mai na lobaki yo kaka mwana ngiringiri apo lisolo obeti yo vivaki yango biso to vivaki yango te mais somo wana ekotinga na nzoto nini okoyebisa na bakristo mpona mosala obozwa ya bonganga nzambe mpo tokakolaka bino mingi ntango mosusu nanga mpe nakakolaka bino nganga nzambe aza moto o nzambe ye moko aponi na kati ya lisanga ya bato na Hébreu 5:1 ngoko mosanta lobi nganga nzambe nyonso bakamataki na kati ya lisanga ya bato na communauté ya bato nzambe alubolaka ye mpo te aservir de pont d'intermédiaire entre ye nzambe na bato na ye en toutes leurs affaires mais nganga nzambe aza moto lokola moto nyonso te nganga nzambe aza revêtu d'une grâce d'état oyo esalaka te akesela bandeko na ye nyonso nakoyebi biso nga nasambelaka nana bandeko bana 30 ans naza intercesseur ebele que j'ai formé to nakutana na bango baka mosusu quelle que soit prudence na degré de spiritualité ya ndeko Jean Plia azalaki na ministère spécifique en ndenge wana mais il y avait des cas où nécessairement il faisait recours à un prêtre ata prêtre yango azalaki aussi c'était mpona kolakisa nini la grâce d'état au prêtre alati au nom de Jésus-Christ et au nom de l'église ekese na grâce o mokristu nyonso akoki kozwa mpo ya ye batie na katikati ya communauté mpo servir na kati o nzambe alingi quel que soit degré ya spiritualité mokristu akozala yango baka mosu ekosengela kaka présence sacerdotale kaka nganga nzambe asala yango alors bande bakokinolaka nani te nakoyebisa yo eza nde omonaka tubela ndeko aza nani non natubela nganga nzambe mpe lokola lotubela mpo aninga non wana eza kozanga maturité spirituelle mpo muna motu nzambe apesa ye grâce d'état na état na ye azali marié nzambe apesi grâce d'état ya kobikela na kati ya libala onganga nzambe apesi mpe nganga nzambe apesa yango mpo motu mosusu te quel que soit tata abotanga mama bota non yanganga nzambe ute yanganga nzambe et sa présence na kati ya communauté est extrêmement importante et a fonctionné dans la lutte contre les forces occultes du mal. Présence ya nganga nzambe est extrêmement importante parce que nganga nzambe akoki kokela eucharistia nganga nzambe akoki kokela na sa mosusu akosala oza te bato bakosala yango te. Monsieur l'abbé, lelo yebisa biso, est-ce que démon penza azali to azali te? Mais et ça contre gamme ko tia tembete Satan dabulu na ba démon bazali. Lo bato ki pe yango te to bana nzambe. Tete, kobo sa raté, mais c'est là justement piège nani ya bato ebele ba kanisa raté. Satan azali te. C'est comme ça adinga bango na kati ba chaîne na yi. Pour kobo sa raté que Satan a reçu la permission de par nzambe pour la komeka kabiso. Faut oyeba kango. Des mois azali. Wana ozong sabi c'est pas Job hein. Ben oui, rose on a Job to na kati ya biso à chaque jour. Donc merci mingi sango no ndungu na invitation et ondimaki. C'est vrai bakolanda bipa ebele manaka liboso bapesa ki ba encouragement babikoti sa eno na makambo exorcisme wana na banzo pesi éclairage na première partie hein balasima toko to approfondir et to pesa aspect tourment au satarango oyokisa biso donc on continue totondi obotondi merci na bino banso baye bozaki branché bolandi biso numéro na biso ya téléphone nango wana devant écran na mezali ceux qui critiquent ezali to ceux qui bozana besoin makamso bokomela biso tokoyamba bino na esengo penza po ya lelo topesi bino bye bye merci abe totondi obotondi merci. Jean 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,
message d'aide